na bino nyonso balandi ya Info Plus HD bino ba oyo bozwaka toujours batana bino pona kolanda biso ngai chez Deboula la Colombe na sepeli komona bino lisusu ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino. Tika to fungola basango na biso elo pona koyebisa bino ke Congolais nyonso ayebi ke na 2023 oyo tokoleka na élection yango wana ba reporter ya Info Plus HD batuna ki ba Congolais to pe population kinoise est-ce que baza prêt pona ba élection ya 2023 boyo ka ba réponse na bango. Bon, au Monimbo Canabiso Congo, en réalité, les biso ba Congolais mututo dirigeant ngoti. Mais ndenge ba konzi bande ko na biso ba Congolais auto tia bango ba konzi comme ba dirigeant na biso. Ba dirigeant kamboko temboko première messe a diriger na mboka mindele. Mais eloko biso ba Congolais toko ça la porte toza de coloniser depuis kala. Et sengel na biso sikoyo, il faut ko koma mayele. Koninga ko écarter mundele musika na mboka na biso. Mboka na biso biso mo ba Congolais mututo obongisa ngo. Oui, effectivement mboka na biso moko ba diriger yango parce que ego ko sala mateke boza na mboka bongo ba diriger kabino libanda ego ko sala mangote mais za na ba konzi na biso misusu oyo baza ko sala peut-être volonté ya ba sentiment na bango ba volonté égoïsme na bango moko mais mboka za diriger toujours na ba Congolais bango moko. Motema mabende za ebele na ba konzi na biso mingi. Eloko ya liboso il faut kozana no patriote kozala pe na bolingo ya bandeko na yo soki ozwi grâce wana ke okamba bandeko na yo ezate ke non okuzi bozutu ya mboka komi ya yo osala na ndenge lingi non c'est-à-dire ozala moto ya kokabola héritage ya famille na bandeko na yo ezala kwa papa akufi atiki mapango yo lokwa ya yo lobite lokwa papa akufi tu ekomi yanga non ozali ya yapo oyebala kokabola ona bandeko batikali ke moto na motazo wa part na ata héritier ya suka ya muke ye pas na droit lokola yo c'est comme ça Congo soko za mokonzi ate ke yo ozana privilège ya kolia mbonga mboka ndenge lingi non ce n'est pas ça. Mikolele ki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé qui ordonnance moko ya nomination dans l'établissement public paix a changé qui tous les beaux commerces à 24 communes ya ville province ya Kinshasa. Ya ngwana ba reporter ya Info Plus HD ba kitaki na nzela pona kotuna population est-ce que eza malamu topé mabendenge ba changer ba beaux commerces bongo boyo ka réaction ya population. Aina sepeli nango parce que ceux qui mutu alingi ko travailler bien il fallait azana na batu oyo azana bango confiance parce que za batu oyo akutaki déjà na pouvoir batu oyo abande ko sala na bango musala batu wana babande ko sala musala ndenge bazo sala mais siko alingi ko zongisa makambo nyonso ezala bien ndenge asali choix na baburkumestre nyonso oyo asali ngai na sepeli parce que il fallait mutu soki alingi kosala makambo ya bien asala na bato oyo aza na bango confiance na mabena malamu mutu akoyeba eza ye po lere bazalaki kosala ye mutu ayebaki rendement ya mutu na mutu lokola alongoli bango nyonso atiki moko ye ayebi ntina atiki oyo wana ayebi ntina mpe alongoli bao wana mais réalité na Congo tozalaka na mutuka moko tochangeaka bapine soki ochange pine otie motere kaka oyo ya kala motere wana eza mabe lokola ye alongoli baninga na tourne pe alinga kolungwa po mutu musa kota na place na ye de façon ke kobongezala mais soki ye alungwe te batu nyonso ye azolongola ye mutu azo dirige bango soki aza mabe ekipe wana mpe kozalaka mabe eloko asike kochange eza te parce que salite eza partout makambo nyonso ezotosa te otindi salongo policier ye kozwa 1000 francs on dirait salongo basali baterase yango na ngaba etondi na salite babalabala musu batu babotonga te alors toyebi te bazosala eloko nini basalaki mabe mo ekomi salite jusqu'à présent salite so continue kaka tala baterasi ato batie sikoyo soki aza lokosa mbongo azwa mbongo atia na poche ou bien atia nano makambo ya pauvreté na mboka oto comprendre c'est que salite ezaka ebe puta balongoli bango mpo atia bato ya malamu atia pauvreté na mboka moko eza soin biso mpe tosepele en plus mpe misala mpe ya ntango tokomona misala na bango eza bien wana nde toko peuple tokosepelaka no eza bien mais ntango tomoni nani misala na bango te tokokobeta maboko te eza bien oyo eza mabe te soki lelo okomi inspecteur général ya la police ya ville province ya Kinshasa okosala nini mpona insécurité to mpe kuluna oyo ezorenye mikolo oyo na kini esila wana ezali question oyo bareporter ya Info Plus HD batunaki population naza nano peuple nayebi souffrance ya peuple naza parent na boti na Kishasa nayebi Kishasa na bana Kishasa
soki batienga inspecteur général ya la police na ville ya Kinshasa, d'abord dire policier ezali kozala mutu oyo azoprotege bato na babien na bango. Sikoyo po oprotege bato na babien na bango fo ozala pre ya bato wana, fo otambola pre ya bato wana. Et non yo babengi yo policier okoma destructeur ya peuple. Soki o détruire peuple ko détruire na biloko na ye, c'est pas bien. Posana na peuple, protéger na peuple na biloko na ye. Po nanga ekosengaka na koyeba souci ya peuple na temps wana eza nini. Réclamation ya peuple ezalaka autorisable. Parce que ezala mwana na ndako ndenge toboti bana tozobokola bana, mwana soki aleli nzala yo kobeta ye te. Ekomi mwa phénomène moko eza mwa vaste. Ekoti penza mingi déjà. Alors, eloko liboso la police akoki nanu koyambala moko te asali atterrissage abandi kokanga po tozomona ngo vi la police asali nanu penda ba enquête ya malamu te ba étude ya malamu te ezosala ke azoya okweya ata musu kokanga na ba innocent bato baza pena na baza concerné te, mais la police azokanga. Or kokanga ba innocent na ba makambo kulu na o ezo permettre te kulune sila. Ezo permettre te kulune sila donc ezo yesa su kuluna kutu makasi. Pour faut ko inquiéter nde ba concerné. Mais yazo ko inquiéter ba concerné te yazo comme aussi mbatina ba innocent. Jibril Sasa pe Jérôme Sapi bakitaki bongo na wenze ya ngaba pe bakutaki bongo bateki ya wenze bazolela koteka eza na condition moko ya mabe salite bosoto na ndenge ya kosakana te boyoka bango. Tozali awa na wenze ya ngaba oyo ezwami bongo na veni Kianza kotala condition ba mama bazotekela biloko awa ezopesa pasi, surtout que toza na période ya mvula poto na ndenge ya kosakana te malgré batieli bango batol pe mwa ba mesa ya sika me ezosimba kaka te yango tango kamera ya Info Plus HD ekitaki wana boyoka ndenge ba mama balobaki. Wenze okoma nango wenza kinzenza me babenga ngo wenza ngaba mikana bakoma wenza kinzenza yelongaki na lobo yango ekoma ki awa mende tozabo epe tozoteka te potopoto eleki ndobokisa biso pe nani wenza ngo azate tozaka papa Charles kaka akobokisa biso wenza ngo o ekoma na maboko na ye kasi poto batana kile foche musaibo zombi sokangi oketike tina point sikuna poto moise te papa tayo mo otaki na komi poto makasi tosepeli pona nini batongeli biso wenze babeti batola sika menace eza salite to ana posa ke babongisela bakela biso ata mabanga ata mabele emakisa biso wenze babokela biso mabanga babokeli biso bien mabele ebongisi wenze po poto eza makasi na se likolo ebongi mais na se nanu ebongi te nzoyo to bandango kala avant bokonzo oyo ezala souffrance oyo ezala kikaka to bandaka koteka na moyo boye ta omoni ba matiti eza batindaki bato babimisi ba matiti nyonso oyo ezalaki na terrasse na minute oyo bato aweza bazotindaka mosusu sikoyo biso nde tozobebisa mboka to président nde azobebisa. En tout cas, ezosala pasi komona esika bazoteka biloko ya kolia na bandenge ya boye eza kitoko te. Kaka ndenge ba mama bango moko balobi wana bakozi na bandi boyoki pe bokolukela bango solution po esala bien. Rôle ya mwasi na société ezalaka nini wana ezali question au ba reporter ya Info Plus HD batunaki population. Na société pour nanga moi ça portaka changement mentalité. Moi si d'abord ayo ko pesa vie na société tant azo pesa vie na société azo apporter changement mentalité. Azo yebisa mutu kenga moi si mutu na tio na mokilo ngam na boti oti. Ngam na zo la kisoke musala biso tozo sala to na posa progrès nango, to na posa ya changement nango, to na posa ya évolution, to na posa ya nyos do moi ça zo porter nyos na ba dimension nyos na présidence, na ba ministre, moi ça soldat, moi ça nyonso na enseignement kutu. Moi si kam zo porter vie na makambo ebele. Ba mususu bazo lobake eza bazo kende na la parité. Bon, la parité, bon d'après Bango, c'est ça la science. Mais d'après la Bible, la parité est démoniaque, ce n'est pas quand même normal. Bon, la parité
eza ya nzambe te eza ya bato. D'après biso bien d'après bakongolais balingi ke la parité ezala na misala ezala na makambo nyonso, c'est-à-dire mobali asala mwasi asala. Ntango akala liboso mwasi azalaki na ndako azalaki mosala ezalaki kaka kolamba, me na ntango oyo mwasi sikoyo basi kutu ebele bakoma kotanga tangi mpe classe akomi mpe ministre donc asali mpe likambo na kati ya mboka esika oyo mibali bakokaki te. Mwasi mpe aye na mayele oyo ye atangelaki alobi liloba moko apesi mpe makanisi na ye mboka mpe esali nini eke liboso. Lelo mpe tozomona basi badepute baministre, tozomona basi baprofesseur badocteur ya basi. Me na ntango akala ntuka mwasi azalaki kaka na kati ya ndako kolamba kosikola bilamba. Me sikoyo vraiment ntuka mwasi esika nyonso mobali azosala mwasi mpe aza wana azosala. Mikolo oyo na ville province ya Kinshasa to pe na RDC bato nyonso bazoloba kaka kilelo. Phénomène kilelo wana ezo apporter nini na jeunesse congolaise? Kala toyebaka mwana muke so mukola zoloba oloba te. Ovanda nie fa yoka emelo mwana mukola zoloba ya avancer na ba mot par rapport à mukolo. Eza normalité. En plus au mwana mususu au mwana au Pakistan ozo pese conseil mais ye akomi ko conseiller mto pese conseil. Donc à l'école il y a une étape et ça vraiment moi passe l'état na biso pe atia moi maboko asunga population ba jeune belo mona mutazo ozo swana mutu azo lala l'état vraiment ça moi fort asunga population en plus ba mama ba lemba te ko benda bana matoi eza monde moko neti ya ba voyou hein pone tinga zanga mama moboti nde na boti bana nga nazo bokola bana na ngai mwana ayo ko portenga kilelo non wana za susu paratin kilelo et ko porter bateau qui voyou et ko porter bateau qui bondumba na bana basi ba komi na liberté en tout cas nganga kilelo te mama ko lemba mwana te mama il faut za likolo ya mwana po mama tango komi ko serrer mwana place mwana osala nini akokita en tout cas nazo pesa conseil na ba sali kilelo en tout cas bazonga sima kilelo eza na ngwa tina te kilelo eza ki voyou eza na tina moko te yango ni mte bebisi bato tango ba mama biso ba comportement maka bien na biso to se comporter bien to zi balamu mais tango ba komi ko se comporter mabe yango ba komi ba kuluna ba komi ko sa ba biloko moko ezangi tina kilelo. Olingi mwana améliorer langue française na monoko na eko hésiter te sombela kit complet ya album Les Fous du français pa bandeko les français par la musique. Nous chantons et nous dansons la grammaire française. Pris par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Pris par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est
apprise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Pris par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme n'est rentrée que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. C'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers. C'est vous qui êtes les deuxièmes. C'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. Celui qui est le troisième. C'est nous qui sommes le premier. C'est vous qui êtes le deuxième. C'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. C'est moi qui suis le premier. 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 C'est toi qui es le deuxième. Celui qui est le troisième. C'est nous qui sommes le premier. C'est vous qui êtes le deuxième. C'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. Celui qui est le troisième. C'est nous qui sommes le premier. C'est vous qui êtes le deuxième. C'est santé qui sont le troisième. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorde le verbe avec son sujet. Accorde le verbe avec son sujet. Car du verbe avoir.
c'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. C'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Pour la clôturer année 2022 kitoko boyeba ke édition Pauline P Mediaspol ba organiser bongo foire moko ba bengi yango foire de Noël et ko banda bongo du 7 au 11 décembre oyo pe eza na thème moko ya kitoko oyo elobi ke livre un cadeau précieux pour la vie. Pour clôturer l'année 2022, les éditions Pauline et Mediapol organisent la foire de Noël. Sous les thèmes, les livres, un cadeau précieux pour la vie. Du 7 au 11 décembre 2022, de 9h à 18h à la place royale. Cette foire dispose d'un programme formidable. Racontes, concerts, expositions, ateliers, jeux concours, conférences, spectacles, tables rondes, visites des stands, animation pour les écoles maternelles, secondaires et primaires. De plus, les quiz bibliques seront organisés sous la couverture de la Radio Maria. Cette présente édition est pour marquer des retrouvailles avec les enfants, les parents, le lecteur curieux dans une ambiance festive et chaleureuse. La foire de Noël se veut une ouverture à toutes les générations de lecteurs et n'oublie non plus les enfants. Pour savoir plus sur le déroulement de cette foire, consultez notre site internet www.libreriepauline.com. Yo moto sepeli bongo na album Les Fous du Français soki olingi ozwa yango adresse eza yango. Chers parents, c'est le moment de se préparer pour la réussite scolaire de vos enfants. Avec la maîtrise du français, langue d'enseignement de nos enfants, voilà pourquoi le professeur Loulia Kruner met à votre disposition et à celle de nos enfants des supports éducatifs qui facilitent l'apprentissage, la maîtrise et l'assimilation du français. C'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté. Car la réussite de votre enfant en dépend. Le français par la musique est là. C'est le moment d'accompagner votre enfant vers le succès final. Voulez-vous en procurer en support audio et vidéo? Contactez la librairie Livre pour le Grand Lac et aux éditions Pauline chez les filles de Saint-Paul. Ou encore, contactez la direction de l'école de votre enfant. C'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté. Invité du jour ya lelo moko ya bandeko ya le français par la musique ya ki na plateau na biso pe alobeli album na bango Le Fou du Français a pesi ba précision sur yango bolanda. Bandeko baboti, bandeko bana biso pe bandeko promoteur ba école. Par rapport à l'élément to présenté qui dernièrement to équipe na bino to menga ko présenter bino projet yandeko yo professeur Loulia Kruner. Projet ya a initiaka tondima toi accompagner yena projet parce que tout le monde a un projet d'intérêt vraiment, ça a un grand intérêt pour nos enfants mais peut-être pour nous-mêmes aussi. Oui, français namboka oyo langue enseignement yé azali tilo azali professeur azo tangisa français na ba école a constaté défaillance mingba ba faiblesse mix élève atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français za ko diminuer kaka eza ko kita be ko kita
ye azwi idée ya kotangisa bana wana ya kopesa mateya na ye na ndenge mosusu omoni likanisi ye azwi yango wana vraiment faut féliciter ye azwi likanisi wana abi essayons de faire autrement bana balingi musique mingi bana balingaka musique mingi alors alobi naleka naleisa bango nano mpe mateyo napesa bango na crée na classe bazo osimile mpo niveau ya bana ezokita mpe kokita naleisa bango sikoyo na musique ale sikoyo ye akotisi banzembo banotion na ye nyonso atangisaka nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oyo atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support ya liboso yango oyo ayo ezali audio oyo ezala bavideo na yango mpe soki otali na audio oyo contenu nango eza lokola toloba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Les fous du français, les fous du français, 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, Azako Mbappé, notion Moussousou, Maté, les classe, les 4 points cardinaux. On est allé cours de français, et mes géographie. Nous sommes à Kati. Et ça, 8 chansons Mobimba. Mais ce côté, nous avons, on peut avoir ici, je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça, dans l'album, français, c'est la langue enseignement. Français, c'est la langue officielle au niveau de l'administration. Et français, c'est ce que tu au niveau de Mboka. Français, c'est ce qui permet de communication dans Mboka, dans Paya, dans Bato Moussousou. Au Baïbi Lingala tête. Par exemple, il y a le France, il y a le Canada, il y a le Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville ici. Brazzaville coûte tout le bâté parce que bon, bah, le Lingala. Mboko, bah, le Lingala était, bah, le Swahili était, bah, le qui Congoté, bah, le Chilou bâté, nous avons en français. Donc, nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc, ils ont intérêt à n'importe qui maîtriser français. Alors, il y a une initiative qui encourager pour à partir à moi, on a déjà maîtriser français à partir de l'école. Il y a toujours des à disposition. Il y a Baboti pour Nabana, au niveau d'Andako. Puis, à niveau à l'école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire, c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a des leçons, on a tous des vidéos, et ça, on a dans la classe. On m'a donné à maîtriser les mots possessifs, les gestes. Donc, ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé au niveau de l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba ndenge beaucoup consommer ango, ndenge beaucoup encourager ndeko na biso, na innovation oyo azali ko apporter na domaine de l'enseignement. Donc nous vous donnons l'occasion en tout cas de soutenir notre ami et tous les autres mbela na ba organisme oyo ba ko epe ko sunga ndeko. De façon que tout ça, ça demande de l'argent, ça demande des moyens pour multiplier les vidéos et les libellés. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Bien sûr, nous pouvons vendre ça au niveau des écoles privées et tout ça. Mais le gouvernement n'a pas conseillé ça. Bisopé, Tokoki, parents, si le gouvernement est en retard, nous pouvons voir comment nous occuper comme il faut de l'éducation de nos enfants. Voilà, on a apprécié merci Ming Nabandekoya. Il y a Info Plus, dans l'occasion de pour te présenter instrument éducatif, cet instrument éducatif, tu accompagné de professeur Loulia, crooner, na Mosalaya Sali,
Merci na confiance et fidélité. Oyo bozala ngoya kolanda biso tango nyonso. Merci na équipe technique et rédactionnelle. Il y a Info Plus HD na musala kitoko basai libino. Un grand merci na les valables motomo ko bien na benga kai papa social gypsy aboni. Na pesi mbote na papa Evi Makuba la bosante bana tango nyonso oyo bazali balandi ya solo solo ya Info Plus HD. Soki Jésus Christ nzambe apôtre racheté lita aye itenga na bino. Tokutanika awat.